Bonjour mes amis, c'est la Rodriguez de la page La Rodriguez. Na pesi bino mbote, merci. Surtout merci na ba commentaire na bino, na ba like na bino, na news oyo bozo sala na ba partage na bino pour na page La Rodriguez ezala toujours en mouvement. Na pesi mbote na équipe mobimba ya La Rodriguez na zoba na bongo na yemoko boss na biso Pati Mwimba oyo azosala ki ba information fraîche véridique ezala toujours na page na biso La Rodriguez. Na pesi bote bongo et pas ya Goga Francis star en mboka, Goga na ba Francis, merci star engagé oyo azaka wana pe pona ko soutenir La Rodriguez. Nazomona bongo Arli Kalonji na Lubumbashi na pesi mbote siko zali nzamba zala na yo. Na moni bongo Ana Ebenezer, na moni bongo Blanino Sako, na moni bongo Magalelo Mama, na moni Mamingeni, na moni ba otetela ke ba Fumbe, ba Metis Cayenne, ba Lamborghini, ba Josiane Mondele, na moni bongo Fallon Zaboudi, na moni bongo Mi José la Reine, na moni bongo Mamu Muluba de moi, na moni bongo batu nyonso oyo nga na yebi na ba réseaux sociaux oyo bazalaka wana pona ko soutenir nga na pesi bino mbote nzamba pambola bino na ba activité na bino ya chaque jour. Lelo na ngela sala analyse mwa muke na rumeur oyo e circuler mingi na ba réseaux sociaux ngala nga roya avanté parce que nga na observer na yeba ke non likambo eza boye e kosuka boye. Donc na ngela sala moi analyse muke c'est ba rumeur oyo bazolobela sur notre très cher président de la République Félix Tshisekedi qui est hospitalisé, qui est trop malade, donc les ont dit aux médias. Et là, on a relevé et ça dit que même si on n'est pas d'accord avec le régime en place, même si makambo oyo biso to lingi, si tout biso na diaspora, ils ont ngoté oyo salama na Congo, na minute oyo, un vrai mwana mboka, un vrai molingi à RDC a koki ko souhaiter le kwana salamati. Na ko expliquer bino tout juste après tout l'anaba ba rumeur et puis na roya pour na expliquer bino pourquoi. ERDC. Félix Tshisekedi est-il été opéré du cœur à Bruxelles? Le site belge Libre Afrique a publié un article sur l'état de santé du président de la ERDC, comme quoi, le président aurait subi une intervention au cœur ouvert qui se serait bien déroulée ce mardi 8 mars. Le président congolais Félix Tshisekedi est invisible depuis son atterrissage lundi à Bruxelles. Seule certitude, le voyage n'était pas programmé. À l'origine, le président devait être à Kinshasa pour accueillir la délégation royale belge qui aurait dû, sans un énième report de la visite due cette fois à la situation en Ukraine, débarquer dans la capitale congolaise le dimanche 6 mars en soirée. Le voyage semblait précipité. L'aéroport avait été prévenu sur le coup de 16 heures pour un départ dans les 2 heures. Selon le site belge, la situation est gérée, nous dit un des proches de la présidence à Kinshasa qui confirme l'opération, à cœur ouvert qui s'est bien passée. Et qui nous confirme que le président de la République a quitté le pays dans un état critique dimanche. Les problèmes cardiaques de Félix Tshisekedi avaient été diagnostiqués bien avant la campagne électorale de 2018. Une intervention avait été conseillée mais les médecins ne pouvaient pas garantir sa réussite, ce qui avait poussé celui qui était alors un opposant à repousser cette opération sans doute devenue inévitable cette fois. Le site poursuit que, le silence ne pourra plus être maintenu très longtemps, mais ce sont des opérations délicates et même si tous les voyants sont au vert, il faut attendre le go des médecins pour communiquer, ajoute la source quinoise, qui poursuit. Le président devra rester quelques jours à l'hôpital et devrait mettre ensuite le cap sur Dubaï pour une semaine de repos complet. En tout cas, c'est le scénario qui prévaut actuellement. En séjour en Belgique, Félix Tshisekedi se porte bien, n'a subi aucune opération du cœur. Selon son porte-parole, la nouvelle de l'opération du cœur qu'aurait subi le président de la ERDC se repent telle une drainée de poudre. Pour ses proches, il n'en est rien des rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux. Apprend-on d'une source près de la famille présidentielle, le chef de l'État Félix Tshisekedi séjourne bel et bien en Belgique, seulement il n'a pas été opéré du cœur. Par contre, il a profité de son séjour en Belgique pour rencontrer son médecin en raison du check-up de routine, nous indique-t-on. Toutefois, d'après un média belge, le président congolais Félix Tshisekedi aurait subi une intervention chirurgicale au cœur, qui s'est bien passée, à l'en croire. Cette version des faits est balayée du revers de la main par les proches du chef de l'État. Tolandi ba rumeur, tolandi ba information et belé oyo bazolobela
situation oyo ya mutuya situation ya grave oyo ezoleka na baréseaux sociaux sur état de santé ya président na biso Félix Tshisekedi et puis makambo ebele oyo oya na nsima. Donc ngai mpo na ngai analyse nazosala, pour moi il faut toyebaka kozala ba vrai perdant, toyebaka koassumer ma position na biso, toyebaka s'organiser pour taper plus fort, hein? Donc, kotia likolo moko na nsima, donc mieux reculer pour mieux sauter. Donc voilà, hein? Toyebaka vraiment ma position na biso. Tant tozoloba ke non tolingi bolama mboka, alors tolinga bolama mboka ngo na ba situation nyonso tu. Tolinga bolama mboka na ba situation nyonso tu. Pourquoi on a lobby ke soki likambo yele président na biso tozo souhaita ngote nzambe abomba ye ti makambo nyonso kozala na nzela, parce que na minute oyo aza lokola pont, aza lokola aza donc azali assurance na biso pour na RDC ekende de l'avant. Et puis ça un pas en avant. Toyebi makambo salamaka tango papa na biso Désiré Kabila kufaka. Est-ce que batuna qui a envie na bino nani akoma président de la République? Alors ce que un vrai politicien ou bien ce que un vrai patriote oko souhaita mote o luka makambo keneti na suka tout ça la élection après yo okopona oyo yo lingi. Donc pour moi tozara rapidité nako loba makambo parce que toza levé quelque part parce que volonté na biso yango te salami. Mokili eza monene, mutu na mutu te ke volonté na ifo salama kaka immédiat. Mais tobundaka surtout pour na kenon ba idéologie na biso makambo biso tolingi et salama. Il faut tozala na organisation. Mais ko souhaiter la mort, que Dieu nous pardonne, parce que wana ezali kozongisa Congo nasima, kozongisa makambo oyo ezokende quand même de l'avant nasima, kozongisa démocratie nasima, parce que boyebi bate belé bakowelela pouvoir wana, boyebi combien de bato oyo bazozela po etelika mone salama pona bakotisa soso nzinzani tozela soso plus des années ke mboka ekende liboso. Bandeko na ngai tant tozolo balikambo il faut te bako raisonner. Est-ce que yo esika ozali oyo ozo désirer que likamone salam ozana na suggestion ozana na proposition ko sala biso pona que non ce qui likamone salami et rokende boye non ozala tout le temps mon content. Donc tout tika makambo ekene à bon port toza déjà presque. Et puis, dans la vie normale, attaque ba émettre koko souhaiter jamais la mort à une personne. Et sa volonté, et la yanzambe, et la bisoté. Donc, pour moi, et sa gaffe, déjà grave, et sa faiblesse nabiso, tant que souhaiter que les Kamamabe et là, son excellence Félix Tshisekedi. Attaque politicien, bino ba politicien, bino ba combattant, bino ba tu ya opposition, beaucoup qui ko souhaita moté parce que so bolingi Congo est en paix, il faut makamope que en paix. Voilà. Donc, on est allé qui moi analyse moké nanga rosala na situation oyo. Toye bako analyser makambo parce que les affectés on a biso moteza anje to souffrir mingi déjà. To zelita moulayi pour te makambe bana ro bouger moi moké ngezo bouger. To zo mona kaka makambo mabe na Congo parce que mitema na biso etondi na jalousie, mitema na biso etondi na désespoir. Or, makamabi ezo sala mape. Et ceux qui makamabi ezo sala ma pourquoi pas appuyer? Pourquoi pas appuyer? Parce que biso nyoso yango to lukaki pendant des années et des années. Mais c'est quoi to kamami kara na slogan na biso kala. Non, le monde évolue, bakalis na biso il faut changer. À quoi bon koya na ba média boye, koya o gagne au fingi président de la République. À quoi bon oye na ba média boye, oye o lobi ba mensonge sur président de la République. Ils ont changé le côté. Or, ose bébé sa personnalité na yo parce que c'est la vérité té. Vérité à moi na to moni biso mon ami so to yoki biso mon ami so entourage confirmé et yemoko pe président son excellence Félix Tshisekedi a confirmé qu'il a bien portant. Donc, tout ce qui est on a total plutôt ma solution au mema RDC à bon port. Total plutôt ma communauté to changer, tout s'organiser à conséquence parce que l'élection est bien et bien bel et bien l'année prochaine. Donc, ce qui est organisé et vous la plus facile, il y a quoi éteindre objectif na biso. Mais si tu as organisé tes cas na kofinga na ba futilité na ba mensonge, tu ko changer le komokote, ko s'organiser et ba na kasikoyo.
c'est la dernière mitate pour na tosala makambo. Donc voilà, on est là qui analyse sur la situation de notre très cher président Félix Tshisekedi. Aza bien portant, aza na santé à bien, nzambaza lokumu parce que azali pont pour être Congo ekende na lumière pour être Congo elonga na se mabele place ba Tchad batika biso ekende na bon port tokoma na démocratie normale oyo ke mutunyo surtout akoki se retrouver na mboka oyo monene nzamba pesi biso. Donc voilà, c'était la Rodriguez pour vous. Merci de votre fidélité et que Dieu vous bénisse.